Mbote na bino balandi ya FM Télévision tokomi na tango oyo tolandaka Mag FM bipai biso bozali tozali kotondela bino bolandi malamu tika kimia ya kolo Yesu ezala na bino. Tofungoli ya biso bansango na Itali 78e sommet à Nations Unies. Félix Tshisekedi Fachi Beton, président RDC, a confirmé que l'élection au Salema en décembre 2023 PCNI a tili kozwa ba disposition nyonso pour que Maponami et Salema na transparence, crédibilité et inclusivité pour une égalité des chances. Yango tozotika bolanda extrait oyo toponela kibino. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Totika la kaka na 78e sommet à Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi, président à RDC, a boyi dialogue na ba M23 et puis a signé sanctions na ba auteur et à crime de guerre, crime contre l'humanité. Asengi lisusu longonya makasi na États-Unis d'Amérique ndenge bango ba mesana ki déjà kopé sa sanction na bango na autorité rwandaise ba bazali ko appuyer ba M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. Le gouvernement congolais attend de la prochaine réunion du Conseil de sécurité qu'il accorde une attention toute particulière à sa requête et qu'il soit constructif dans la gestion du processus délicat et laborieux de paix dans notre pays.
Congo mboka elengi boyebi yango malamu balandi nyonso Mag FM pona kozwa musala awa na Kinshasa. Il faut oyeba na tope ozala mwana ya toleki ya musala ezosenga lisusu compétence te. Il faut ozala nde na relation yango tozo tika bino bolanda reportage oyo. Na ville province ya Kinshasa kozwa musala ekoma eloko moko ya mutuya ekoma diama. Ozala na ba compétence ou pas pona kozwa musala ekoma nango kaka likambu ya relation rela to likambu ya branchement. Yango ba licencié ba gradué ba komi ebele kasi bakoma kaka na ba société ya ba cabine to ba chailleur. Pona nini kosala na ba bureau ekoma nango bloqué soki ozali na clé d'or te okofongola te okokota te, c'est-à-dire il faut zala na mutu oya ko brancher yo ozali na noko ndeko camarade oya kosala ke okota na entreprise quelconque nzokande ba entreprise ebele ezala privé to pe ya l'état bakoma kosalisa ba test moko ya lukuta ata osali test kasi R ekokoma ya ko engager okomona déjà ba préparaki déjà liste ya bana ya banoko bana kasi ba cousin na bango oyo bakotia na kati yo muto zali na ba compétence ba ko engager ote oyo ezali kosala pasi mingi pe ezali kotombola to ya chômage makasi na ville province ya Kinshasa ba congolais baleli to chômage gome belé base nango eza gouvernement faut créer accueillir emploi tant azo créer ba jeunes gens pe bazo côté dans ba société bazo sale mais net ba société na biso lelo pour le moment avant d'engager na musala football ba sale le recommandation vous comprenez recommandation là il faut y banana ou bien généraux ou bien ministre moko boye ou bien député moko boye à ça le recommandation bon net ba misusu azata na adjudant na famille adjudant kutu grade makasi to tata sergent azate na famille nana osala les recommandations eza faute ya gouvernement ezani po bana bazotanga na ba pays d'Europe to mona ta bana ba otanga ba 6 classe mbala mo bakoti bango na musala mutabandi ko sala a récupérer pe oyo ba parents ba futaki ba minerval ba makambo ebele donc soko za na appui te et donc eza passe mais biso ba oto za nzambe to sala makambo wana te nzambe kako to bondela kande akosunga mwana nanga akutani pe na chef de l'état akutani pe na ministre ba PCP musala. En tout cas, pour na likambo oyo to ko interpeller kaka na ba autorité ba fongola na nu misu po ba kinwa bazali ko nyokwama ba diplôme ezali ko tonde belé kasi misale ezali te chef de l'état atala na nu dossier oyo malamu na misu na ya mibale po misala esale masoki misala ezwami na ville province ya Kinshasa ba jeune ba komi ko sala to ya kuluna pe ya chômage et kosila na ville province ya Kinshasa dossier oyo ezali à suivre. Tobwaki miso na avenue Charpentier awa na Kinshasa ko kamwa ba caniveau et koma ba fulu pasi pe mawa ba salite nyonso bandako ekomi ko suka na ba caniveau tolanda potoeba pona nini boye. Mikolo eleki gouvernement congolais asalaki musala makasi ya kokure bakaniveau oyo ezalaki bouché na ville province ya Kinshasa pona ko éviter ndenge ba inondation esalemaka na ba avenue to pe na ba quartier na ba période ya mvula suite ya ko boucher ya bakaniveau. Kasi ya pasi ezali que l'État azali kosala musala kasi population bazali kosunga yete bazali kozongisa ye kaka na sima neti awa tozali na avenue Charpentier na commune ya Limete na première rue binomo
moko botala ndenge caniveau ekomi nango fulu population bayebi nanu importance ya caniveau to pe utilité nango te nzokande caniveau ezali esika ya kolekisa mai na balabala kasi population ba transforma yango na poubelle kaka ndenge bozali komona zelu salite ya ndenge na ndenge oyo ezali kopesa pasi mingi pendant que na période ya mvula awa na veni oyo okoleka te po modèle mai etondaka po ezalaka na esika ya koleka te awa tokobeta kaka sete na kointerpeller population bayeba ke caniveau ezali nzela ya mai ezali esika ya kotia bosoto te awa botondisi yango na bosoto tangu ba mai ekobanda kokota bokozala bato ya liboso ya kolela bakonzi batalela bino likambo bozwa conscience mingi baza na posa ya koyeba mobali azali partenaire to sponsor ya mwasi question oyo ezolobisa bakinoa mikolo oyo tolanda reportage ya bandeko na biso ya Mag FM po tososola. Mag FM s'intéressaki na sujet oyo ya ba couple koluka koyeba na relation soki mobali azalaka partenaire tope azali sponsor epa ya mwasi bino moko boyoka ndenge bakinoa bayebaki na kopesa bavi na oyo etali sujet oyo. Mwasi ba désir ne bandozala accompli na mobali donc aza sponsor te aza mushina tete à mon sungi en cas de problème au sunga parce que za mwasi ne oza être semblable mobali aza musungi po charge mobali azala nango malgré tout atabiso basi tokoko ko meza mobali te nzamba apesa mobali capacité mo boye eleki ka mwasi akoza nango mais ya mobali eleka kaka po mobali amusuni moko o akolemba ngote akoza tala bana 10 na akolemba bango te mais mwasi nakoza na bana 5 to 10 mais à chaque fois non la charge non luka mutu mo bifo mobali azala po atiata moi 1 franc po sanga bien et ce mobile comme na ben capacité et comme ali solo to solo là to créer moi quelque chose et comme ça moi mon qui pour ma famille pour to revendre rabo était bana ba lieni ni ndako faut bofuta non so faut bofuta donc faut qu'on crée quelque chose moi si pas qu'on créer sungi mobile pas comme des gens la faiblesse soit comme na ta faiblesse il faut ngapi na zapeta ya osunga biso basi ne to ama ba erreur rebelle pour to moni mobile déjà comme na baisse impolitesse et makasi ce que place wana il faut formato changer pour to comme la ba défaut belé surtout so moi ça zambongo mobile amona na terre to moi mobile on dirait l'autre côté malgré mi bali pe bana ba défaut na bango mais bazaka ka ba patron liboso na biso to aka na si to aka ba lisa na bango. En tout cas, bosili koyoka mutu na mutu a réfléchir selon ye ya kopesa makanisi na ye kasi biso Mag FM tokoloba ke na relation mwasi azali aide ya mobali pe azali aide ya mwasi pamba te soki bozali bino mibale bokosunga na bino mibale mutu nyonso koluka amona bolamu ya moninga. Malgré la décision ya bakonzi kuluna azaka kanakati ya kin phénomène kuluna ezo régner partout na ba commune nyonso ya Kinshasa réflexion malamu Mag FM esaleli bino po mona mutindo nini likambo oyo ezali kozwa ampleur awa na Kinshasa la capitale tolanda. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezali toujours kozwa ampleur makasi na ndenge ya defate. Po soki ovandi na pokwa liboso ya télévision okozanga te komona na commune tel bakuluna babomi to pe bakati mutu. Yango totuni nini yango esilaka te po ata film ya Jésus ezalaka mulai kasi suka esilaka kaka. Soki totali bien la plupart ya ba incivique wana ezali ba mineur kasi makambo bazali kosala na âge na bango ezali kobala na te alors que jeunesse ezali à venir ya lobby ceux qui à lire oyo ezali ko continuer kaka na ba jour à venir RDC ekozala na problème suite ya phénomène oyo en tout cas ekosenga na ba parents ba veye makasi na éducation ya bana po biso nyonso toyebi yango malamu eza kaka na 3 places oyo mutu akoki kozwa éducation soki na ndaku te na école ou bien na église pona yango tozali
kosenga na ba pasteur ba meka mpe kozwa part na bango eza kaka te kotelema liboso ya cher kote ya nde koki mikolo misusu pe obeti mwa tour na quartier na banganda okuti bayaya otei bango liloba otikeli bango mwa eloko 2 ou 3 fois bakomesa na malembe o invité bango na église bakoya o gagner pe ba âme po misusu pe ezalaka na ba esprit moko ya animaka bango po basala makambo wana bozela kaka te homme to pe femme d'affaires po boyebi akopesa dîme na offrande ya malonga nzokande ezali malamu te po bible ezoloba bokomisa batu nyonso bayekoli na ngai baponi race to pe rang social te donc bosala musala ya nzambe na ndenge esengeli bino pe bakuluna boyebaka ke maître ya vie na yo eza yo moko nakobeba nakobonga nyonso eza kaka na maboko na yo tala soki boyebaki pasi bopesaka baparent na bino na mitema oboti obokoli kasi après lobi mwana komi na ye kuluna boye kitoko te bateki ya marché pirate ya rond-point Ngaba basengi batongela bango marché ya sika po bisika bazoteka ezali vraiment malamu te soki bakotongela bango marché ekosala bango kitoko makasi tolanda. Ba mama oyo batekaka na rond-point Ngaba bazali kolela mingi na ba autorité baye ba kotongela bango wenze ya malonga po bisika bazali koteka ezali kitoko te bazali koteka na balabala oyo bazali exposer makasi na ba danger po mituka eyaka wana bazali konyokwa makasi po bisika bazali kotekela ezali ya propriété bino moko boka bango ndenge balelaki na micro ya Mag. Espace otekela te wenza leta ezala te toteka oyo eza lupanga bato yo totekaka so bese biso wenza leta toteka tokoteka wapi ba wenza eza te yango moni toteka na biso na balabala po tolia na biso po na biso moni te toala ba parasoleil te po ba obengala air nyonso tofandi na ata tofandi na biso na kimia te yango loko tosenga chaque jour pa tata nzambe akota na mitema ba président na biso balukila biso solution. Aye koma soko tekite bana baolia te so oteka na nzela eza popula lupasi papa baza misala malonga te orompo tozala wenze te esika koteka ezali te soki leta akoyi kolinga aluka someli biso esika na rond-point asali biso marché lokola liberté tokokota tokei koteka. En tout cas bino moko boyoki ndenge ba maman baleli ba autorité bo trouvele bango solution bo tongela bango wenze ya sika oyo bakokende koteka na ba norme nyonso po bazali kofuta ba taxe na bango kasi condition oyo bazali kotekela ezali kitoko te ezali pasi lelo babengani lobi babengani bo trouvele bango solution po boye bazali konyokwama awa ko congolais avivaka na auto du jour soki olukite okolia te bisika bazali koteka ezo permettre bango te bo trouvele bango solution po boye kitoko te ba maman baleli pe bazali kozela bazwa réponse ya malonga oyo ekosepelisa mitema na bango boyebela. L'eau c'est la vie et ebana mokili mobimba me bandeko na biso ya Kinsenso bazali kolela bazosenga na bakonzi balandela bango likambo ya mai po bazali konyokwa matin midi soir koluka mai ekomi pasi denrée moko rare tolanda. Tangu tolobaka ke na ville province ya Kinshasa mai ekoma diamant ukanisaka tokosaka bino moko botal awa tozali na commune ya Kisenso na quartier Mbuku population eyebi nango mai ya régie des eaux te basalelaka kaka mai ya forage boko kanisa batio oyo ezali ya régie des eaux nzokande ezali nango batio ya forage oyo ONG moko emonaki population ezali konyokwama nde bayaka kotiela bango mai ya forage balekisa batio boye tala ndenge babidon etondi ebele awa pozwa mai fola mukatongo kasi mai yango ezalaka ya ofele te basombaka bidon moko ya 25 litres ezali na 150 francs soki pe ozali na makasi te okozanga mai po awa kotoka ezalaka nde likambo ya force ata babido etandami milongo mais soko za na kaka clair okotoka mai avant pe okei population baleli epa ya bakonzi biso mai ezala te
tozala na régie des eaux kala régie des eaux ekufa bapompe etika bikeko na kati ya mapangu mais lelo oyo baye kotiela biso bafourage oyo batieli biso ekomi kopesa biso mai na ndenge moko ya bien mais tokomaki kosouffrir mpenza makasi mais tozalaka na mposa ke tozala na barégie des eaux mutu na mutu azala na pompe ne na kati ya lopangu. Bon, eza organisation ya baprêtre bango na bango ka bango moko batiaka bato na bango batindaka bango vers 5h 5h30 bayaka bayeba kotokisaka mai so oza mbongo te mwa otoka eza te yango topesa kaka merci na ndenge fourage ekoma mpo tobandeki kosouffrir makasi. Bakonzi oyo bazokolanda na poko ya lelo ngai nasengi mpo na bango courant topemba mwa moke na mai surtout mai ezanga te batindela biso babongisela biso barégie des eaux bazongisa système ya barégie des eaux. En tout cas, toko interpeller DG à Régie des eaux Moussala bozali kosala ezali kitoko te alors que population bazali konyo kwa mana o etali mai bo trouver les bango solution. Bah français balobaka, il n'y a pas de sommité, il n'y a que de sortes gens, débrouillez-vous pour vivre article 15. Bokotala motindo nini ndeko na biso ya mobali azali kobunda na pona koteka kokata fumbwa kolesa mokili mobimba moya kosekeza te po ezali façon na ye ya kovivre. Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféra na ye kokata fumbwa kaka na cadre ya kala ingangu kala technique alamuka ka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azwi fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezwi minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atanya ilango classe na sisi classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa tikuna nazo continuer musala oyo musala ya osala ezate bana msusu bazoke no iba na iba te na ko yina mbungu ya fumba o na sisi class lelo oyo tamwa mobali ndenga okata fumba misala ezate kokata fumba eza misala ba ya base me koma sikona ba mibali do misala ezate yango okata na fumba aboyi na kikulu na olia yiba yango okata fumba ne kana wendi oyo ezali exemple à suivre po ba jeune na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa teka na yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka na oyo etali santé na yo kolela lisusu te référence to adresse za moko na Kinshasa centre hospitalier Dominique Lecoeur yango ici efongola ba porte kala pona kopesa biso bonne guérison otozo luka zwanzela kende po guérison eza pembeni. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo
pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur, prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hospitalité benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Olingi osala musique ya kitoko na Kinshasa tokende na studio Liloba ba ingénieur bazozela yo pour que ba accompagner yo musique na yo zala ya kitoko. Kende okopesa nga raison. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo ba guitare, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis. Nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba accueil ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Awande tozo kabwana bino, mais avant to kabwana to pesi merci na ingénieur oyo ba soutenaki biso pour que journal oyo elandama na ndenge esengeli. Merci na ingénieur Francis pour anité, na ingénieur Gelor Mouya pour anité, na Samuel Ilunga na dédié journal oyo na fils Longo Nicholson oazali lisu ya président Fati na ville ya Boma fédéral ya IDPS Tshisekedi botikala malamu tokomona na mikolo ezali koya.